na mboka pe na pouvoir coutumier kosalisa gouvernement pour na bonne gouvernance na intérêt ya population. Toza na opposition te, toza na majorité te, tozali katikati, église au milieu du village. Voilà le rôle d'un chef coutumier. Tokosenga baninga nyonso balanda exemple na biso, c'est nécessaire. En plus, ministre affaires coutumières esengeli ezala na moto oyo ya kimia ya kokitisa motema pe ya komikitisa ya motema monene oyo moto akanda te, moto ya négligé baninga te. Lokola ezali occasion baza koluka bapesa biso lisusu yango soki mpe kozala chef coutumier moto esengeli azala wana toyebi te ya kosenga bakonzi batia moto oyo population elingi oyo bachef coutumier nyonso balingi oyo moto asangisaka bato oyo moto akomikitisa oyo moto azali conflictuel te batia l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nakopesa exemple moi moke tala excellence honorable Singa Ochu asa chef coutumier mais ami tombolaka te ami lakisaka te ami kitisaka azalaka ministre natango akala justice omoni ndenge justice etambolaka kitoko mbulu ezalaka te kimi ezalaki motu nyonso asepelaka na ye azali komi tombola te mais asalaki mosala na ndenge elongo bana. Voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Token de gauche droite bakonzi batala biso likambo e malamu na ministère des affaires intérieures dabiso to ana besoin ya chambre nationale des affaires coutumiers oyo kozala dirigé par eux-mêmes les chefs coutumiers na tous les ethnies ya Congo ezala représenté pour makambo nyonso pesa ni esila. Merci mona ngaso. Merci beaucoup président. Tozonge papa na biso ya utiye chef abandundu mupende kasi papa yo uti mosiko ndimi pe bokabwanyeza na kati na bino okoki koyebisa biso makambo di fima chef di fima asali aketi ko pasola arrêté ministériel au chef Bonguma ayaki na ngone Équateur po kutana na ministre chef di fima ayaki na ordre de mission et outil na autorité ya Équateur tokelo ba gouverneur kasi chef di fima pasoli yango pe na présence ya ministre mokanda oyo chef Bonguma yaki nango yo ko loba boni. Bon na opesa chef di fima moi conseil chaque fois qu'il va proposer quelque chose abimana na désordre ya rupango ko pasola mokanda na pasoli déjà wana eza erreur grave donc azo kota na désordre. Donc, comme ils sont devant ministre, il faut ministre à Kangaé. Il faut pas Kangaé. Allez, il faut pas Kangaé. En tout cas, l'Ikamu a saliwana, ngapena osepe na ngota tamuke. Merci. Il y a solo bandeko, chef Lingolo aza susu na mwa liloba koloba pamba te nungu topé rumeur ezobima ete poste oyo ya ministre ya affaires intérieures pe coutumière non ministère ya affaires intérieures affaires coutumières et décentralisation ezolinga kopesa mabongo na chef difima yango boyo kana nulikanisi ya chef Lingolo soki amoni likanisi wana boni. Bon, merci maman journaliste. Et là, quoi, liboso na koyebisa population et puis bakonzi mboka eza la bande konabiso bayi ya majorité na bayi ya opposition. Pouvoir coutumier ezali ya politique. Pouvoir coutumier ezali na administration nango otobenga ka l'administration coutumier ezali différent na administration politique. Biso le ba chef coutumier souci na biso soki ye difi mazolo senga ministère eza passe ayebi souci à affaire coutumier te. Affaire coutumier ezali détruit pendant l'époque léopoldienne. Depuis arrivé à colonisation, pouvoir na biso essayer bebaki. Ba détruisa ke loko nini. Ba bebisa ke loko tozo benga chambre nationale des autorités
traditionnelle. Nde eloko lelo ba chef union sondenge to vandi bona makanisi na biso tokoki kotombola tokoki koluka na kosenga nete pa ya mokonzi ya mboka lokola azali moko ayokelaka bankumu apesa biso bankumu nde chambre nationale des autorités traditionnelles. Au chambre nationale ane kozala représenté na 450 tribus o ezali na mabele ya Congo. Mais un chef coutumier o azoya koloba epa ya ba politicien epa ya ba konzi kengai nazala ministre ezali lokuta parce que chef coutumier akoki kozala ministre te chef coutumier azo diriger monde spirituel na monde physique. Bon yo siko na monde physique lelo okokende kosala détournement bakoko tio kuna devant ba parlementaire ba juge yo somo na chef coutumier tozo déclarer immunité coutumière que ba chef de secteur ba policier batika kokangaka ba coutumier pamba samba mibeko sans autorisation. Mais le lot tozo bundalika munene nano ya loi statut ya loi cadre ba chef coutumier na eloko tozo senga ya chambre nationale des autorités coutumier bino bozo ke noko bakiselo comme na ba ambition politique bozana yango bino boye na pouvoir coutumier na ba ambition politique pona ni boyebi ke na kata pouvoir coutumier to komi oyo bazolo ba cooptation ya ba sénateur cooptation ya ba député coopté oyo tozo benga ba ministère ba koma ko sende ko pesa na ba chef coutumier na ba mandataire public ne siko zomona désordre batu wana nyoto bakendaki ba poto ba yekoli ba classe ba luki ba via wana bandenge nyoto ba zuite basi ba comprendre que pouvoir coutumier bazana ba rôle minene bazana makambo ebele nde batu wana bazongeli batata na bango ya kwa kolobake biso nde ba chef coutumier. Mais lelo c'est la maman un chef coutumier soka kosenga poste ministériel akopesa yango na mwana na o azali prince to azali princesse. Mais un vrai chef coutumier azali a politique azali moto akotikala na forme coutumière ndenge nzambe na bakoko bapesaki na mabele na ye. Mais kobakisa na likolo ya coutume to okoma soki nani okoma soki ministre okoma soki nani wana ezali pasi en tout cas mokonzi ya mboka biso pona biso toyebi ke tozali na devoir moko na constitution ya mboka na article 207 babi le pouvoir coutumier reconnu il a le rôle de promouvoir la cohésion et l'unité nationale et puis il y a une loi fixée sur le statut du chef coutumier. Na kati ya statut wana loi cadre na nde biso tokosenga ezate loi cadre bango bakene ko welisa kuna na kati ya concertation akena concertation soit disant que aza mandaté na ba chef de groupement ke kolobela kuna aya na mandat o ke ba chef de groupement batinda ke pa ke ko senga na biso ministère biso toza na vie politique te ya ko senga ba ministère parce que toza ko souffrir na neza pona ba politicien ezala politicien ngo ya opposition to ya majorité ezali bato baza ko bundisa pouvoir coutumier bazali pona pouvoir coutumier bon biso to ko kokota kuna na tendance nini yango topesi merci na bino ba journaliste ndenge boaki kotala biso toyebisi na mokonzi ya mboka te biso tozali bankumu totikali kaka bankumu bato tosambaka na se ya nzete ya malili na kati ya nini ya mboka. Merci bandeko ya congolocole-news.com. Tokomi na suka ya masolo na biso ya solo toaki kotala bureau du Conseil national de droit coutumier congolais en sigle CNDCC oyo ba papa o bavandi na sima na ngande ba kokamba ya solo basali présentation ya CNDCC mais lisusu ba telemeli comportement mabe oyo ezosalema na kati na bango balobi corporation eza na koyokana te eza na trouble ba telemeli lisusu acte oyo chef du film apozaki ya kopasola ordre de mission to arrêté ministériel ou arrêté à gouverneur oyo chef Bonguma ayaki nango pona kokutana na ministre intérieur chef du film abotolaki yango pe ordre de mission oyo chef Bonguma autaki nango Équateur pona akutana na ministre ya affaires intérieures na kokende na ministère ya akutana ki na chef du FIMA tango ya botolier papier atali yango amoni kombo na liboso amoni kombo ennemi na lingolo elandi alobi te oyo eza mokanda solo te apasoli yango na liboso ya ministre ba chef ba condamné balobi esengeli bakanga ye po ya sali elongo banité ba chef balobi lisusu bazana posa moto mosusu nde azwa poste ya ministère ya affaires intérieures décentralisation et affaires coutumières ezwama na moto mosusu baleli lisusu basala bango chambre nationale des autorités traditionnelles wana ba etninyo se kozala représenter et kozala na division te et kozala pe na kokosote tokomi na suka na pesi merci na batonyo so batambola kinanga merci na Patrick Sala o ya lambi babilili o bokotala
merci na Patrick Lekoni o atambola ki na biso, merci pe na Marianne Mafolo o atambola ki na nganga na bino tokutani mbala ya sima toujours na compte ya masolo ebelo etali mboka kimia o mabota mabino. Merci na bino ba chef.